Papa Armand alobi boye. Pas question. Bokotisa nga na makambo na bino wana te. Boyebake nga nakoya te. Tangu bino botongaki temple wana botunaka vie ya motu te. Paul Dibuya osalaki makambo na yo na ndenge na yo. Otuni avi te. Sikoyo lelo temple wana ezosila obenga pasi mongi moko kiangani aya kuna yeko inaugure. Jamais. Ezalaka te. Botika biloko bozolinga bosala wana. Et puis alobi boy soki bobengaka nga bosenga ta vie avant botonga temple wana nalinga na yebisa bino botonga yango nanu te tellement lingomba ezana na ba conflit ya makambo nyonso botonga yango te. Botika ti makambo nyonso ekosila tozwi kimia lingomba ezwi kimia makambo nyonso ba conflit nyonso esili nde bokoki kotonga yango botango ekosila epesa impact moko ya kitoko. Mais pour le moment makambo ezana no bino bozwi botongi temple. Botonga yango na ndenge ni. Et après tango esili obenga tata sima imba kiangani. En tout cas, pas question. Paul Dibuya asala makambo nyonso na mbongo. Tango ayoki baza ko annoncer que papa sima imba kiangani azali chef spirituel et représentant légal ayoka motema pasi. Atinda mbongo po ya somba batu na mbongo. Atinda mbongo $6,000 ba annoncer yango te. Paul Dibuya ba annoncer yango te. Ba meki bakaza kinga na faible. Ndoki Kuvubaka eko komela nga abengi nga tala boye Kuvubaka ko abenga na kati ye nanu. Tango ya kata ki abandi ko sala audio. Ba moko na zwi numéro wana pa na bloquer na boye kuto na bata bongo na kopesa tanya ko yoka ote. Ba Kuvubaka na opia ota wana te ozwango te. Ozwango te. Oya komela nga na ndeni. Komeka kakutu te. Biso awa ba jezalaka te. Po bino boza ba manipulateur. Bokozwa ba mbongo na bino bolesaka bato pesaka bato bo manipule bo luka ye. Akoya kosenga bolimbisi. Akobongola maloba. Ngana ke bongola maloba. Ngana osala nzambe na senga bino ba satana ba bolimbisi. Bokosaka bandimi na bino ye azela kala mingi te. Akomona bozobe ko buntsanga na molili bozokoka te. Nguya ya nzambe ezali komonana. Bino bolingi vérité te. Mabota la mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous, merci à Toutou Balingaka, Maman Francisque Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngai Maman Francisque Kabalenda naza bien. Merci na bato Toutou Balingaka. Émission Kimbangu Nzambe, rien que la vérité. Ebi ke bato balingaka émission Kimbangu Nzambe bazali. Bana tata simo Kimbangu kiangani Nzambe bolimo mosanto. Voilà bandeko na ngai ceux qui bomona moi retard ya kota ba émission moi 2 jours. Moi ba grippe talaka ba mboka balili. Oye malili yambio ebeti yo pesinga ba grippe yangwa na binde voix ebongi moi boye na sa ila bino émission po ete makambo ezali. Na yebisa kabino tango mama balenda yaka makambo ezalaka. Bo poussa bakiti bo vanda. Émission Kimbangu Nzambe rien que la vérité. Bade hona ngai mambu masobele. Mambu masobele poete bato yo bato 26 ebebeli bango. Au temple. Bakaisa ki temple de la promesse. Nzoke zaka loka temple moko na ba Simon Toko, ezaka ba temple moko na ba na ko comparer kaka na ba église catholique. Na ba groupe de réveil. Ba temple moko boye kaka eza na ona promesse moko te. Siko ebebeli bango. Ba tata 26 bazana mo klika bomo na kati na bango. Bakanisa ki ngai ndenge na longwe ya ngola na yepoto ke na matière ekozala te nzeka ndenga nazali sombre. Bato moso yo ozolobela ka 26 tu bato 26 ba bébé spirituel. Yo ozolobela ka 26 lobela makambo na bino. Bakimbangiste te ya mokili.
qui est papa Simon Kimbangu Kiangani et non olobelaka makambo ya 26 avana kota na sujet important likambo bazana ngo batata 26 na Paul Dibuya avana kota na sujet wana na koloba na mboye soko tali Joe Mike alobelaka nkamba po bango kolo bazaka na matière te soko tali Kuvubaka zoba Kuvubaka alobelaka kaka nkamba soko azwi maloba ya papa akomi kobalola ngo na ndenge na ye moko na comprendre makambo te akozwa question ya mutu na commentaire mais alimbolela ye rien bébé spirituel Kuvubaka bazwaka makambo ya nkamba soko azwi mwa parti atie akomi ko compliquer maloba ya tata akomi kobalola yango akomi kosala yango donc neti maloba na ye moko mais maloba yango eza bongo te donc kobimisaka nkamba mabe kosalaka biloko moko eza kutu na nzela te siko bato balandaka bango bato mosusu babe spirituel bazomona lokwa makambo baoloba eza ya solo ale bakweyisa kondima na bango kolandaka bizengi ya batata wana baza na bagima te donc soki azwi maloba ya papa akati mwa parti atie maloba ya papa dia ngenda azwi mwa parti atie ale akobolobela yango na bandenge na ye lokwa moto mayele mezoba kizengi alors siko nga tellement bango bamona matière te pa na bango bamona makambo nyonso bango eza malamu nga siko nazwaka makambo na bango nga nayesaki bino azali sombra ya dibuya oyo bato bande kolenga bamone danger nalakisi bino kea na ye danger te eloko te aimbon na rien aza eloko te alors nayesaki bino kea nazali sombra ata ndenge nga na logo yangola makambo na bango eza na maboko na nga makambo na bango eza na maboko na nga biso tokosilisa bango fo mokili eyeba misala batata wana ke bana bango eloko te baza bon na rien bato baolanda bango pamba yango wana nga tellement bizengi ya Bankuvubaka so moni makambo akaba bakombi kolobela ngo na ndenge ya mabe basala lokola bango nde bazala na raison nga mpe nazozwaka makambo na bango na ye nango naye koloba nalakisa mokili ke baza ya kobunga bazolanda satana bazotika Jérusalem même na Bible bango batikaka Jérusalem na ntango ya kala baperdaka potangaka Bible doko comprendre ke oyo atikaka Jérusalem aganiaka te Jérusalem ekotikalaka Jérusalem donc c'est ça voilà sujet na biso eza boye bandeko na ngai bolandanga bien bambuta ya 26 na kati ya Luanda bavandisaki Paul Dibuya basolola na Dibuya bavandisi Paul Dibuya bayebisi Paul Dibuya nini ke papa ndenge eza boye tellement temple na biso ezosila tobengisa papa Simon Kimbangu Kiangani aya koinaugure yango boyebi ke nasalelaki bino émission moko nayesaki bino ke Paul Dibuya asololaki na mokonzi moko ya Angola kuna ke azolinga bengisa papa Simon Kimbangu Kiangani ide wana eutaki deja epa bambuta sujet siko na oyela bino yango wana yesaki bino ke Paul Dibuya asololaki na mokonzi moko sujet wana eutaki epa ya bambuta sujet wana siko tolekaki tokoti siko na mama na likambo bandeko bambuta basoli na Paul Dibuya bambuta kaka ya 26 kuna bayebisi Paul Dibuya papa ndenge temple na biso ezosila tobengisa papa Simon Kimbangu Kiangani ainaugurele biso temple na biso en tout cas bambuta wana baza na considération ya papa azali nzambe nzoka nde mpe eza erreur sikoyo Paul Dibuya asimbi mutu asiliki alobi don nga nde naza boye bozoconsidere nga te nga naza kati na bino bozomona nga te donc temple wana po ezala bien il faut kaka papa Simon Kimbangu Kiangani nde aya koinaugure yango donc ngai naza mutu te nga naza bino na koki koinaugure yango te naza mutu te il faut ye kaka atomboki bandeko kotomboka na ye wana bapaster tellement bamoni ke tata tomboki bamonaka ye nzambe baolenga ye ale bafukamaka te bafukami balali na se bakomi kosenga bolimbisi siko Paul Dibuya
encore aza grand manipulateur ayisi bango nini siko ndenge bino bolingi papa Simon aya ko inaugure yango bango ya alobaka ya Simon amonaka lokwa moninga na lokwa yaya na ye babotamani libumu moko lokwa papa Simon yemakanga na tikela ye mabele papa Simon ya Simon mpoli nzambe bobengake yaya lokwa moninga na bino alors bozo comprendre kate bozo ya bozika na moto etika to kata mutu ya Paul Dibuya na bonzoto po to kata yango dia na molimo etika to kata yango na bonzoto po azali satana nazonga na sije bandeko Paul Dibuya aye koyebisa bango boye telema bino bolingi to benga ya Simon aya ko inaugure ebongo soki aye inaugure yango alobi ke ndenge lingomba eza na makambo ndezo lekisa na crise ezo lekisa lingomba ezo senga siko ba problème toza nango na mema Paul Dibuya nazonga ne na Kinshasa siko bino ukosuka wapi tango bayoki ka bongo bavandi kimia bozomo tango alobi bongo abibon likambo lobi eza problème te ngape na kobenga bandeko baza na kini na sola na bango bandeko bosabone po makambo eza minene makambo ezali makambo eza na oyela bino babombe alors botalanga ka bongo te bofo bosabonaka émission kimbango nzambe yana ba vérité alors tango ozotala s'abonner aimer commenter ezali très important bandeko nanga kotala ka bongo te donc on a essayé de likambo ya Paul Dibuya solaki na mokonzi wana ezalaki deja makambo oyo bambuta ya lingomba bayelaki ye balobeli ye asilikaki après avoir ça bambuta basengi bolimbisi a convaincre bango mais aye kobenga bandeko na ye bao bakuma bandeko na ye aye kobenga bandeko ya Kinshasa ona benga bandeko na ngai muta botama na famille te ma s'imposa akuma bandeko na tellement pe yepe mukonzi alesaka bango bokolaka bango mais ebebela bango ekomaki deka batata 26 batu mosusu baboyi na bango papa Simon Kimbangu kiangani ayako inaugure temple na bango balobi pas question ekosimba te ba mosusu bandimi balobi nini papa Simon Kimbangu akoya ye moko te il faut amemata 3 ou 4 ou 5 ya bandeko na ye tozozala wana na inauguration wana Martorel aye koloba pas question Martorel aye ko s'imposer alobi temple wana yeta tongi yango et puis pour nani na kwa kosala inauguration jamais ayebisi Paul Dibuya yo kanga kaka bandimi wana kuna kanga bango kuna tiba kosenga bando Martorel a s'imposer alobi jamais donc akanga bandimi tiba parce que monki wana kosenga bando do so sengi ba abando te ba kanga kaka bandimi kuna wana maloba ya Martorel maloba ne o azanango trop anango trop na video mususu pe asalaka abibisaka maloba ba jara biloko oyo asemposaka mingi Martorel amimona za danger mais un bon à rien asemposaka trop amitiaka donc amilongolaka na place ki mwana mukia mikomisaka lokwa mukolo foti te moni magie soko utiliser yango mingi donc babanga asute babanga même nzambe te talaka Lucifer ange Lucifer abanga nzambe ndeni yazo kanza protection magie azana ngo yango nde pouvoir mais esalaka pe loko te ka vantar minena pamba impoli Martorel ce n'est pas bien bobanga nzambe te boko kufa liwa mabe bino pela misana bino fe mona na penza encore ozomona akanga kaka bandimi wana tibi parce que mo kiangani akosenga abando nzambe wapi papa Simon Kimbangu kiangani nzambe molimo mosanto asenga satana bando eza lokwa tango satana obwaka alinga bwaka nkolo yeso se na bwaka yo ba ange bakoyamba na bango yo kolo yeso isaka eni alors Martorel donc asalaka biloko mo lokwa papa Simon Kimbangu kiangani kwa kosenga bango bando omoni biloko bosalaka wana papa Simon Kimbangu kiangani mona ngo zéro bwana bino mikie ya sala mamuna tango na etango na ya bakambo na bino nanu ekoki te tango ekokoka kaka na ba calcul na ba chiffre na ke date yango ekoki tanta place ne boko subir conséquences place boko mona kanda na ye azotikela bino bo renier et puis tango eza tango ke tellement que tango yango ko kokisama azana mawe ya bana o babotami na 26
bakoli kuna bayebi na bango réalité te o bango bakuti yango bango bazoyoka. Donc mawa na bana wana ba o balanda bino batata mikolo balanda bino bakenda bayebi histoire mais balandi bino na kobunga na bango na buzoba bango soki bakozonga eza malamu so bazonga pete bokena bango bana wana kaka mokili nzambe aza na posa mokili eyeba réalité ke boza bato bakoki kolanda te bozobungisa bana na nzambe nzela yango wana tolobaka tozoteya mokili tolakisa mokili soki te nzambe babundisake te amona bino wana bosala eza mise en scène eza buzoba eza théâtre mpo akosilisa yango na miniti ya kotanga te bamartorel ona pouvoir ate loko te oza tata na iloko te mais ozoyisa nzambe otia kosenga bando oliboma martorel na komprenaka te nzambe nanga nzambe asenga yo bando wana kwiti talaka aloba ya tata simangi mbango kia ngani alobi dio tata simangi mbango eza na kati ya mozole aleki yango na valeur tala niveau yango azobanga nzambe na mokili te ange alisifer ya liboso wana yeyo oyo aisaka lisifer ntuka pena kende na yo pena tokende na biso oyo asololaki na lisifer pena ke lisifer anda koyebisa pena makambo te molimo mosantu ekosimba te wana bandoko ese pena te ekosimba pe te po yo pena fa oza liboso ya molimo mosantu lisusu ange wana ye wana martorel po ye pena amisalaka lokola yebi kobungisaka bana ya bato nzela natiki na kote wana na continue ntango basololi na martorel basololi na armand ntango basololi na armand ayebisi bango nini ayebisi bango ye ezalaka mwa conscience ezongaka ye mwa conscience ezongaka ye papa na biso oyo mais ezosimba kaka te esimbaka te ata lobi mwa ere moko boye mwa azongaka mwa moke mais bamba kaka alobi boye pas question bokotisanga na makambo na bino wana te boyebake nga nakoya te ntango bino botongaki temple wana botunaka vi ya motu te Paul Dibuya osalaki makambo na yo na ndenge na yo otuni avi te sikoyo lelo temple wana ezosila obenga pasi mongi mbango kiangani aya kuna ye koinaugure jamais ezalaka te botika biloko bozolinga bosala wana epuis alobi boye soki bobengaka nga bosenga ta vie avant botonga temple wana nalinga nayebisa bino botonga yango nanu te tellement lingomba ezala na baconflit ya makambo nyonso botonga yango te botika ti makambo nyonso ekosila tozwi kimia lingomba ezwi kimia makambo nyonso baconflit nyonso esili nde bokoki kotonga yango po ntango ekosila epesa impact moko ya kitoko mais pour le moment makambo eza nanu bino bozwi botongi temple botonga yango na ndenge nini et après ntango esili bobenga tata simangi mbango kiangani en tout cas pas question botika zoba na bino wana donc ye en tout cas côté wana alobaki bien côté wana alobaki na ye bien basali makambo na basentiment tellement que déjà basala bamakambo moko boye ne bandeli ya mabe basinyaka déjà bapacte ya makila mpona kobima na bacontrat basala wana ezalaka likambo sikoyo fo ozala na foi ozala na foi na bonzambe po soki alobi abima na ye azonga nkambo eloko mo ekomela eza te po nzambe basukisaka ye te nzambe akweyaka te mais soki atali kaka ke adeya na kota deja mwana bima lisusu eza te wana atimoli libulu na ye atimoli felo na ye deja po deja bali felo na bango deja eza deja prêt moto eza deja etikali moke bazika mais papa Armand azalaka mwa eloko moko boye eningisaka ye mwa maloba koloba maloba ya bien mais mwa hypocrisie wana mpe soki alongoli hypocrisie wana amisalelaki bomoto azonga nzela abimisa atatola po ayebi ke pasi mbango kiangani azali nzambe ayebi ke wana tata na bango ayebi mpe ke wana koko na bango po lingomba nyonso eza kaka ya molimo mosantu 4e génération ezali 4e génération ya molimo mosantu wana génération ya molimo mosantu donc ye moko achanzaka bakor na ye agéraka mpe lingomba na ye molimo mosantu papa Simoki Mbango abandi lingomba na ye
mama mulu apesi ye maboko. Bakangi ye autilize nzoto na ye ya diangenda. Tata mwanda velela. Tata mfumu longo. Molimo mosantu. Nzambe molimo mosantu. A continue a telemisi lingomba. Atiki nzoto wana. A continue lisusu na nzoto na ye ya kimbangu 21. A continue musala na ye. Tata mfumu longo. Azali ko continue chef spirituel. Abanda kozala chef spirituel. Azala kaka chef spirituel. Et représentant légal de l'église kimbangiste. Chef spirituel mokondi ya milimo na biso. Soki ba comprendre kake loko wana. Pe ba yebi na ba. Ba yebi. Ba onyesu neza na ba yebi. Mete ba balingi ba gloire. Ya ngonde sala bango passe. Ba yoko kotika te. Ba yoko kotika te. Mais soki asali motu. Poninga zana moko boye. Azongaka. Mais kote wana ezobende kaka. Monde akota ezobenda ye kaka. Po abima ngo fasa le fort ya makasi. Fasa la pene fort abima na monde wana. Po tata sima ngimba ngengani. A protéger na ye. Mais aïe maloba moko ezaka ya bien mais moko atenga makakaka. Biso pe na tango to wana ngo to wana bato bakozala ouverte mbala moko. So continuer ko sala ka hypocrisie. Biso na nzambe na biso kaka. Toko mona bino te. Soko osala ka hypocrisie oza eloko te. Soko landi nzela ya tata to beteli yo maboko. Donc c'est ça. Maloba papa na biso abimisaki ezalaki nango ya malamu. Maloba abimisaki vraiment alobaki likambo ya solo. Donc c'est ça. Yango na likambo baza nango. Bango souci na bango wa président du collège na ye. Ba di collège na ye baza na besoin parce que mbango kianga akeno inaugurer yango. Donc considération ezali bazo ba ke tata sima ki mbango kianga ni nde. Sans papa sima ki mbango kianga ni zéro. Nyonso bako sala ko simba te. Siko projet na bango siko to continuer bandeko. Projet yango balobi ke tellement ke to sali to lobi ke na décembre inauguration. En tout cas, te même ça les années nebele eko simba te. Inauguration eza na décembre eko simba te. Tote onti le 6 avril 2025. Pour ce pousser onti le 6 avril 2025, wana papa sima ki mbango kiangani eko simba po aya ako inaugurer. Ha ha! Bandeko. Boye bakango. Inauguration esika wana ekozalaka te. Numéro ato ngaka penza ko musika. Merci disaka te. Kanda nzambe salaka ni yaka. Siko bango pe bako musika. Bakomi presque na kosila. Mais 2025 tozo kota bandeko nanga. Makambu 2025 oyo nde kozali likambo. Fini la récréation tata lobelaki. Bon lo baka likambo soka lobi ezwaka mwa temps. Pona nini? Pona kolendisa batu kolamusa batu. Siko 2025. Nde likambo. Po chiffre 25, chiffre 50. 25-50 yango wana kaka. 25-50. Place clôture ya makambo nyonso. 2025-26 esili. 2025 makambo nyonso wana esili. 2025 clôture ya makambo nyonso bata mabe esili. Donc c'est ça. 2025 oyo eza na makambo na yango. Alors bandeko nanga, bangi bakotsa wana 2025. Place libabe na bango elingi komona. Place nde bazo kota na problème. 2025 bako inaugurer ka temple te. Moka nde balobi ke tozela te 2025 pour pas se imba kianga ya ko clôturer yango. Na comprendre nga moko conscience na nga image ezongi nga. Na biai bako clôturer ka yango te. Tellement pesa nango temple de la promesse te bako clôturer ka. Bo comprendre toi na mwana c'est normal. Voilà yandiko na nga. Donc tellement que bako clôturer ka yango pété. En tout cas tellement que ezokota na 2025 place wana esili ba perdre. Alors bato bazolanda bango ba comprendre te que inauguration bazokosala inauguration te. Bakosala inauguration te po bango bazali ba chef spirituel te.
chef spirituel et représentant légal de l'église Kimbangisa, c'est papa Simon Kimbangu Kiangane. Donc il y a un des autres qui a inauguré yango po ezo valeur. Ceux qui a inauguré yango te kozana valeur te. Paul Dibouya lobby, ceux qui papa Simon Kimbangu Kiangane et simbi te inauguré yango. C'est que tokobengisa kaka Charles Nabango, grand frère Nabango te mais azali grand frère. Aya ko inauguré grand frère. Wana ezaki grand frère ya bonzoto totala bonzambe ya bonzoto wana siko lingomba wana eza teki po botama elongo ye azana esprit azana bonzambe kati na ete ana saint esprit te ana bonzambe te et puis nzambe azali ata ya ko inaugurer ni impact ni eloko zéro te mapeza na ngo temple de la promesse te ako inaugurer na mais place wana ha na yebi te soki boko bondela kana kati esili pe bo inauguré bo bondela na kati bo bimi pe bo kena banda ku likambo komeli bino te na la kaka bino so bo mekika mire moko ko buka ne kwela bandimi bako kufa kuna ta 1500 bomeka kako bondela ke inauguration esili to bondela na kati kuna mire moko fo ebuka na ekwela bino ala kisebino monene tata Simon Kimbangu Kiangane ekomonana bino penza. Alors, mokili oyo, so boko sosola te bino tuolanda batata wana, so boko sosola te tali bino. Bolandaka bango. Bino bokanisi ke o milimo ekendaka bango baso batela milimo oyo ebungaka. Ba batela te bakena bino nde na nzela ya mabe. Molimo moko te oyo ebungi bango baso batela. Eza molimo ya bondoki. Ba milimo oyo Satana kotiaki na lingomba, ye wana pe azwi molimo na milimo na yasa ko tambwisa bango. Aza kotambwisa bango. Tozo kota na 2025. Nde 2025 ya makambo. Paul Dibouya abanda ko bundisa lingomba la biso okala. Paul Dibouya to uti ko yoka ba sekile na Paul Dibouya tinda $6,000. Pona nini? Batia papa Simon Kimbangu Kiangane na po biso ezama nyonso etango esalamaka bakonzi ya mboka pe bazalaka. Papa Simon Kimbangu Kiangane tango azwi esika na ye il faut bakonzi ya mboka pe bazwa makambo ngo bazwa ya makambo ngo balobela yango bakonzi ya mboka nzambe molimo mosanto pasi Simon Kimbangu Kiangane. Mais Paul Dibouya asala makambo nyonso na mbongo tango ayoki baza ko annoncer que papa Simon Kimbangu Kiangane azali chef spirituel et représentant légal ayoka motema pasi atinda mbongo po ya somba batu na mbongo atinda mbongo $6,000 ba annoncer yango te. Paul Dibouya ba annoncer yango te. Oye pena mbongo ndeti ngai yo komotinda bato komopesa twa mbongo balukanga akopesa twa mbongo balukanga papa biso to saela nzambe ta basaela ka to zo lukanga kala Paul Dibouya kindoki azana wa makasi abimela pasteur na biso na kati ya chambre abimela na kati ya chambre boye po kindoki na ye wana tango wana nguye zana makasi donc pou abimela na chambre ndoki wana siko ayeko loka ayeko mimonte pana aboma yo ozomo siko tango yo tata Simon Kimbangu Kiangane na lobi nkosi na Léopard baza ya kokanga. Alors kindoki na wana moye ekoka kosala ezate yango so bakosaka bandimi na ebo banga na bino te mama wana kala te akotubela kala te bakoya na ye awa akosambwa bameki bakazaki nga na faible ndoki ya Kuvubaka ayeko komela nga abengi nga natala boye Kuvubaka ko abengi nga na kati ye nano tango ya kataki abandi kosala audio bamoko nazwi numero wana pa na bloke na boye kuto na bato abongo na kopesa otanya koyoka o te bakuvubaka na opia ota wana te ozwango te oyo okomela nga na ndeni komekaka kutu te biso awa baje ezalaka te po bino boza bamanipulateur bokozwa bambongo na bino bolesaka bato opesaka bato bomanipule boluka ye akoya kosenga bolimbisi akobongola maloba ngana ke bongola maloba ngana osala nzambe nasenga bino basata na babolimbisi bokosaka bandimi na bino ye azela kala mingi te akomona bozobeka obunisa nga na molili bozokoka te nguya ya nzambe ezali komonana bino bolingi verite te bozokotonga na ndenge na bino siko tango esili bokomi na equation tosala boyeboye te bozomona ke sans papa Simon Kimbangu Kiangane inauguré yango
ke eza nango eloko te eza eloko mpo ndenge eza na baeglise na biso papa simangi baokianga nde anogiraka ngo neti temple wana otongwa soki papa simangi baokiangani papa simoki baokianga nzali molimo mosantu ainogire yango te boza eloko te place wana ekobukanelaka bino bamiri wana ekobukanela bino banzoto maître fois bozobondela kuna mire ebukani maître fois bozobondela kuna mire ebukani wana ezali prison moko mosusu bokomona kaka tata na bino mpo dibuya maseke ebimi ye ntango maseke ebimi bokoluka nzela bobima boye nzela eza lisusu te bokomi bosimbi mitu wana nazoyesana makambo ekoya makambo ekoya bokosimba mitu bomona kaka boyeke bino nyonso mpe maseke bandi kobima bino bobungi nzela aleba o nyonso baza na ba 26 mosusu bokomonaka misala batata na bango na bandimi na bango te baponi kolanda bango bayebi na bango tata molimo mosantu te bayebi pasi mayimba okianga nte azali nzambe molimo mosantu sikoyo nayebi te bateyaka bino nini mpo toyebi ke nkamba c'est le royaume du ciel oyo lingomba oyo nzambe akiti na 4e génération alobi ke génération oyo ya suka oyo ezali temps de la grâce nga moko nzambe naye kovanda na bino elongo nateya bino nabongola bino po ete na perdre bino te nzambe aye kovanda kati na biso me kaka ntango yango satana mpe atelemi na badisiple na ye bazali koelwanie bana na nzambe na nzela na ye bazali koelwanie bazopusa bana na nzambe mosika na ntango toza nango oyo tala niveau me bato yango baoteya bango baoyoka na bango te bato yango baomona nga lokwa naza mabe bandeko lobi bokosimba mitu po ete bozoyebisa bagrâce oyo nzambe apesa bino grâce ntango bazokoelwanie bino na nkamba me yebaka nde oza na bomoi okotaka su nkamba te soki okufi mpe wana esika te po ete biso ezala moyindo ezala mondele ezala chinois ezala indien ezala nani soki okufi direction nkamba papa José de Ngende akufi apesi nzembo ake na ye azongi na ye na nkamba me avandaka na nkamba me ntango akufi apesi nzembo azongi na wapi na nkamba bango bakufelaka na nkamba te il faut abima mpo nzoto nesala nini ezonga siko bino bokozala lokwa bamama na bino nyo nde bokenda bakunda bino bamama na bino na batata na bino wana bakunda bango libanda bakundama na nkamba te mpe bazala na bakota mpe te nkamba bamona yango te lola po nkamba ezali lola bazoteya bino nini babungisi bino nzela ya nkamba oyo ezali lola 4e génération nde nzambe avandisi bokonzi na ye na mokili place ke lingomba ekotikalaka moko na mokili lingomba ya nzambe po mokili oyo nyonso mangomba nyonso eza na mokili oyo eza mangomba ya satana ezali mangomba eza ba 26 ezala ba groupe de réveil ezali réveil te mais ezali sommeil nzambe bato mosusu omona abeli abondeli abengi paster na bango babondeli abiki alobi grâce ya paster intel grâce na ye mais azoyeba te ke foi oyo ya ye yango nde ebikisi nzambe ayokeli ye mawa yaya tata simongi mbango kiangani alobi na banzembo kwa nde barevelaka biso na banzembo mingi baza na bango bamagicien batonga mangomba na bango me babenga bango bapaster babenga bango baprofete mingi baza na bango bandoki baopesa mpe barevelation batonga mangomba na bango babenga bango bapaster babenga bango baprofete mingi mpe bana mbongo na bango me atongi eglise na mbongo na ye atongi eglise kana mbongo ne wana aosala commerce na ye me babengi ye nzambe me commerce asali eglise na ye mpona commerce donc lingomba moko te eza lingomba ya nzambe nzambe asalelaka bana na ye oyo baza libanda na grâce po atali susi oyo aza nango surtout atali mpe ke azali innocent bisika ke ayebi te bisika mikotisi amiyebi na ye te soki atali mpe ke azali mwana elaka azali mwana na nzambe akobikisa ye na foi na ye po biso nde toza toya bademidie yango biso na eglise kimbangiso toluka biso paster abondela mpo na yo te po bokonza milimo na biso azali soki aza te toya mboka mosika nakobondela priere na ngai kokende directement nakozwa eyano me bato babimisi bino nkamba baza koteya bino nini
pote pote ngenda alobi esika na biso yango oyo siko ntango bino bokenda bakaboli bino na nkamba balingi kotika bino mpe boya nkamba te siko baoteya bino nini ntango okufa kosuka wapi boboyi na bino nzambe na mokili siko ntango okufa kosuka wapi po ndeko omatokita nzambe mosusu azali te papa pasi moyimba mokiangani aza te bakor nyonso ebande koya kala eza nango banzoto na ye nde nzambe adivisaka bakor ke kor oyo ekosala combien de temps na mokili esali ekei alati nzoto mosusu alati nzoto mosusu azali nzambe achanzaka bakor tata Simon Kimbangu Kiangani na 1921 wana siko na 1922 na loa ayebisi bandimi na banani bayekoli na ye ayebisi bango mikolo koya nzoto o bozomona oya 1921 na salelaki na kosalela yango lisusu te na koutilize ba corps na nga mosusu po ete ngai Kimbangu naza na 7 corps ya siko yo bando boya na kaka tata Simon Kimbangu na ba corps oya azolata siko yo kondima eka na corps oya liputa oyo eza na kilongo siko kaka corps wana liputa wana ye nzambe obondelaka aza na yo na kilongo na nkamba me oboya nkamba olobaka nkamba ezaka na eloko te nkamba eza na pouvoir te donc yo boya na yo esika corps wana ezali po corps wana ezali biblique eza esika corps wana eza oboya na yo oboya ozolanda batata na bazomanipule bino batata wana bana bango na pouvoir te batata na basinya contrat na bato babundisaka lingomba na ntango ya kala bamissionnaire ya batata wana bandima vivre vie ya bien bazwaka bambongo ya mindele bazwaka bambongo ya mindele oyo babundisaka lingomba na ntango ya kala bozo comprendre te bomoni sikoyo bomoni temple na bino wana boyebake ekosimba te nyonso bokosala suka nango ezoyaka na 2025 awa makambo na bino nyonso esili na 2025 awa ane makambo na bino ezobeba boluka mpasi moyimba okiaka na ya koinogire akoinogire yango te akoya te bokotisa papa na bozoba na bino wana te bokotisa nzambe molimo mosantu na bosoto na bino bolinga bosala wana te ekosimba te po ete ye ti botonga yango botuna autorisation na ye te epuis mpe ti bobanda kotonga yango ye Paul Dibuya kotonga yango atake nani azali nani mpo atonga esika wana nani atindaki ye epuis ti avanda na kiti wana moto atinda ye te moto avandisa ye te alors bino oyo bino bozosala bokoka te azosala makambo na ndenge na ye atongi na ndenge na ye ainogire mpe na ndenge na ye akontinue kobondela akontinue kokanga bandimi kaka ndenge Martorel alobike kanga bango akontinue kokanga soki bozozela papa Simon okianga na senga bino abando bokozwa yango te bino nde bokosenga bando tokotala entre bino na papa Simon okianga ni nzambe molimo mosantu nani akosenga abando tokotala po bino bobanda kozela likambo wana banda kala me bozwaka yango te bokasi bokozwa yango bokozwa yango te esi boperdra deja mawa mpo na bino alors biso tosalaka nzambe na biso bokanisa teke nzambe bakweyisaka ete bino nde bokosenga abando mpo bino nde bobima biso to alaise mote nkamba kimia tozaka laise ya sans problème siko bino tema bolanda basatana bocomprendre su te bosala nini boluka tata Simon Kianga na ya koinogire bomona nzambe moninga na bino alongwa ne kaka Kongo aya koinogire kuna aya ti Luanda ya na fubu esika satana tongi aya koinogire bino pe bosala baje koyeba papa Simon Kianga na Angola suka ya Paul Dibuya nde yango wana so tata Simon Kianga na komi na Angola yebake Paul Dibuya kangami yebake Paul Dibuya esili mpo na ye areniaka na ndenge tata Simon Kianga na ye nanu te mais soki papa aye Angola fini terminé nde ba théâtre na bino na nyonso ekosila bokanga data lelo areniaka na ye po papa ayaka na ye te po mabongisi deja si ebongamaka elobamaka
Satana kovanda na Angola, Satana kokangamela na Angola. Mais siko tango nango telme kokaki nanu te, yango bomona tata pa vanda na ye akipaka te atika ya sala onyo so lingi. Na batu na ba disciple na tia par-ci par-là, bazali kotonga mangomba, ba 26 batongi ba bisika, même na kini batongi. Boze la siko ba mutali boso kangama ezali Paul Dibuya po yende Satana numéro 1. Soki ya kangami, ale bambolombolo na ye wana bandeko na bambolombolo wana. Bango baza banyama kofina bango kana na minute ya kotanga. Histoire ya 26 ezo la na 2025 oyo. Nde clôturer. So boyeba te, boyeba yango. Konia te papa so ngimba okangani na Angola deuxième tour oyo pona Paul Dibuya esili akangami. Place okomona ke nyonso bosala pi wana bozwi 0 et puis na bino bandimi na ye na bino bakbolo bakebo yebi te tata sima ngimba okanga na za molimo mosantu. Ce qu'on veut dire que Paul Dibuya n'est molimo mosantu. Bien Paul Dibuya yende tata yende papa qui solo kele. OK, tout ça na biso ah. Et ça problème, c'est tellement bon ndima mno ko bunga nzia bolanda ka Paul Dibuya. Problème te biso pe to sala ka tata to landa ka nzela ka moko oyo ya Nkamba, Nouvelle Jérusalem. Olani Jérusalem te au perdre. Olanda Jérusalem ya onde vie, ya onde bon moto, ya onde bon nzambe. Donc tango eza tango na biso. Tango nde kiti ya Nzambe vandi na mokili. Tango yonde Nzambe alinga avandisa bokonzi na ye makasi na mokili alakisa mokili ke azali Nzambe kati na biso. Nde mokili pe sikoyo batu ya malamu bakotikala pona kolia bokonzi ya Nzambe, pona kolia mbongo ya Nzambe, pona ko vivre na lipamboli o Nzambe bongisela biso na ba grâce o Nzambe bongisela biso. Mais to kolia wana bato babelo kwa bato wasanga na ba Paul Dibuya te ba Satana bato 26 wana na bandimi na bango tolia na bino te bino il faut bomona na échec na bino et puis bo comprendre que Nzambe balonga ete ndesiko biso to vivre bonheur ya Nzambe na bosolo na kati ya Nkamba Nouvelle Jérusalem. Donc c'est ça on a na la bino yango wana bandeko. Merci na tutu balandinga o azana matoyi ayoka o azana mutu akanisa réfléchir mutu fo esalaka ozali demi-die mutako manipuler yote. Solo na Nzambe na privé bondela mitalisa Nzambe makambo ne sozo yoka o alaction nzela solo. Yo lobi ozamona tata Simoki Mbango. Ozamona tata Simoki Mbango mais siko tika na tata na Nkamba okende kolandaka banzela mususu. Tata la kisi yo nzela moko kaka Nkamba yango nde nzela la kisi biso. Siko yo ke wapi? Combien de temps ya Nkamba te? Olanda ba conflit moko boyo pe na kati ya kom na kati ya résolution kombo na kati ezalaka te, mais ozolanda ba conflit wana. Oza zoba wapena zoba na kati ya résolution kombo na yo eza na kati ezate mais siko nini obimela nini olanda batata wana pona nini sentiment kaka po ani kolinga bango mingi bolingi bonzoto mingi sentiment ya bonzoto bo comprendre makambo te etali bino conscience faut esala so conscience eno esali te ah ba bébé spirituel hein biso kana Nzambe na biso. Merci tout le monde, à la prochaine, bye. Mabota baboya awa koluka ngai Nzambe Mokili